que tango to bandaki ko kende na ba cimetière. OK. Mingi na butu. Cimetière to kende na moi au cas où muto ana o to kuto na butu to kutaki yete. Hein? To yaki na tombe na ye azate. Siko azé sous na contrôle ya sangote. Bon, sikoyo to koluka ye na butu ana boti to moniete. Wana iko sengela na moi to zonga lisusu. Mais na moi ezana ba air de pointe. Vous comprenez? Objectif ya kokende cimetière wana ezaki lisusu nini? Kans nde toyeko kabwana naye. Motif to kabwanaka bien que nalinga koloba te. Mais lelo na oloba. Motif bo kabwana na nani? OK. Motif to kabwanaka lokola sango na nani to. Na miselabe. Ana mis. Voilà. Ezalaki ke ye lokola zalaki nde mobali ya grande sœur. Mais basi baboyana na grande sœur. OK. Bana kosa basosola vraiment baeba nini susu oyo bobandai kosala en dehors ya kokena ba cimetière kokanga bandoki ko pesa bango biloko kolia kozongisa bango na bakunda na bango nini susu bobandai kosala. Voilà, aimables téléspectateurs, très chers internautes, nous vous disons shalom de partout où vous nous suivez. Vous êtes partout dans le monde entier, dans tous les continents du monde. En tout cas, vous nous suivez. Nous vous disons shalom dans vos maisons. Je ne sais, vous nous suivez dans vos chambres, shalom dans vos chambres, shalom dans vos bureaux, shalom de partout hein, où vous vous retrouvez en train de suivre cette émission La Caféienne reçoit. Alors, comme on dit avant toute chose, nous aimons toujours commencer par une prière d'ouverture et sans plus tarder, je suis bel et bien avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba Kouz. Il va introduire cette émission avec une courte prière et après on entrera dans le bain de cette beste émission. La Caféienne reçoit. Bonjour l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba. Bonjour journaliste. On prend la prière. Merci beaucoup, prions. Seigneur, merci parce que tu as permis, Seigneur, que ce matin on puisse parler, Seigneur, et témoigner des mystères qui vont, Seigneur Jésus, amener tes enfants à la repentance et à la clairvoyance. Conduis-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. David qui dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et cette joie me revient, moi particulièrement, votre humble servante Dorcas Bafoutuka, la caféenne. Et là surtout, lorsque je vous présente cette dite émission, la caféenne reçoit. Comme je vous ai dit, avec l'évangéliste Josué Lokamba, lelo tozokota lisusu na mozino ya redécouvrir. On a la kakibino na numéro oeleka qui non, aujourd'hui vraiment trop encore. Na profondeur pour na royeba lisusu oyo nini ezalaki vie évangéliste Josué Lokamba bandai komene kuna na kati ya couvent pene ya sango oyo azwaki depuis bon mois na policier jusqu'à ce que à un certain moment ba eko kabwana l'évangéliste Josué Lokamba a eu parcours mususu et puis sango na atikali kosala makamne. Mais avant toute chose, l'évangéliste Josué Lokamba, comment est la santé de l'église Mission évangélique Maranatha? Merci beaucoup. L'église est très belle et bonne, en bonne santé. Jésus agit jusqu'à présent. Et voilà, et puis moi-même aussi, je suis en bonne santé, par la grâce de Dieu. La santé spirituelle et physique. Ah ouais. Santé spirituelle, santé physique, Amen. Voilà, merci beaucoup. Chose promise, chose faite. On avait promis à nos fidèles téléspectateurs que le loto Koba, na li solo oyo ya parcours évangéliste Josué Lokamba na épisode oyo elekaki to pe na émission oyo elekaki numéro passé to sukaki bisika l'évangéliste Josué Lokamba babandai ko bimana papa sango ba ko tambola na ba cimetière s'il vous plaît. Pendant que bande ko to la la pondi ba babandai ko la te butu bazo parcourir ba cimetière ba ko kota ba ko bima ba ko kota babandai ko lukanini autrement dit mission onzamba pesa ki sango wana asala mais question mark est-ce que zalaki vraiment yango nzambe apesa ki sango nde toujours ko ba ko découvrir ngo elongo na l'homme de Dieu l'évangéliste Josué Lokamba. Alors l'homme de Dieu bisika oto sukaki wana vi na bino ya cimetière babandai ko la te butu boko tambola mais quand pe ko pesa biso continuité, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Merci beaucoup. Je commence par un verset. D'accord. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Voilà. Oui, chapitre 8. Ok. Tobandina verset 19. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 22.
19 jusqu'à 22. On va lire pour tous éclaircissement par rapport à ma solo, topé ma cambo, oh l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba, Alingi a clarifié les sous-sous. Le verset 19 qui dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Soki balobi na bino, bokende ko consulter, bato bazali ko évoquer bato bakufa. Topé bazali ko prédire avenir. Qui pousse de sifflements et de soupirs. O bazali ko beta piololo. Répondez. Boyanola. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Est-ce que s'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans de pèses ténèbres. Je ne sais pas ce qui au comprendre quelque chose. On va comprendre, mais expliciter les téléspectateurs. Voilà, namukuse nazolo baboye, nzamba lingite bato bazo évoquer ba mort. OK. Nzamba lingite bato bazo kende ko consulter bawei en faveur des vivants. Bato bazo pesa mo piololo pona bato bakufa baye bakolamuka. Or ça c'est fait. Ce qui te lobi angote, peuple ekozala éclairé et ko tambola na molili, bakozala accablé, bakozala affamé, bakosala makambe kende liboso te et ainsi de suite. Alors sort na bango ezali na ténèbres. Donc pour dire que alors tellement mabé alors que Bible ezosani. Oui, Bible ezoboya yango, Bible ezoboya yango. Yango moni na ngolu ya Nzambe ke tango to bandaki ko kende na ba cimetière. OK. Mingi na butu. Cimetière to kende na moi au cas où muto ana o to kuto na butu to kutaki ete. Hein? To yaki na tombe na ye azate. Siko azé sous na contrôle ya sangote. Bon, sikoyo tokoluka ye na butu wana boti to moniete. Wana iko sengela na moi tozonga lisusu. Mais na moi ezana ba air de pointe. Vous comprenez? Ba air 13 na ba air de pointe. Donc s'il vous plaît poto me camper ko apporter lumière na bandeko ba Rolanda ope balanda ki bisote la fois passée mais bazui ba ko Rolanda biso lelo. Objectif ya rokende cimetière wana ezaki lisusu nini? Mission nzamba na kokoma yango, na kokoma wana. Sango to bomba nano. Na ko répondre, na ko répondre. On y va alors. Voilà. Et na ba air de pointe. OK. Voilà. Pona cimetière fungwama. 12 heures. Hein? 15 heures. Voilà. Et puis 12 heures, 15 heures. Et voilà. Sikoyo lisusu, à partir de 12 heures, tu vas 15 heures. Et puis à partir de 0 heures, tu suka 3 heures. Oh. Voilà. Ba erona eza ba er moko mystique. Nako lobango nasima sokolandi mission na biso sur comment prier. Na ba air de pointe na ba air 13 pour comprendre. Alors, sikoyo ce qui a échappé na contrôle à sango et que to kuti était na butu ande sikoyo lobano motoyo azapo na sala bato mabe. Alors il faut to lukaye to kangaye to kolukati to kotambola ba quartier so ba venir ba ni tout rien sur to moniete sur to kutani na inda kangiye to zongi na ye na butu ay ko zongi sai. Mais ce qui ke to zuyete wana to koya ko zonga na moi to ye pena na jipe pa to parquet jipe ale to koti. Ok, maintenant Aza. Ce qui a coûté Azali, ndakangi. On comprend ce que. Mais ce qui a coûté était donc à cause de la recherche. Na kati ba cimetière ils appellent na bateau ba sala la sécurité. Ce que ti bo bandai ko kota donc on dirait l'état zana été boko sala ma. Mais boko sala nini mais ce qui a yé va sola na bateau wana. Voilà. Apesi bon moi trek. Ya opesa te. Bonga opesa ngoni. Oh, akotika bon. Yazo apoti kimia na nini na milimo yo siko osengi sumbo na yo pe ozo faire partie pour ce bato muka na yo muto kengela bakoko salama be voilà sikoyo tango to komita mususu na moi so to kutiete
wana siko aye na ba air 13 au moins pour air de pointe ba bimaka ba ketambola ainsi de suite mais air 13 c'est-à-dire ba air mususu oyo en dehors ya ba 12h ba 15h ba air wana ba 0h 3h to ko na ba en dehors ba air wana parce que air oyo air 13 oyo ba ça na repos ndio ko ya kukuta aza azo quand même apema. Voilà, bon, 12h bokei, bozongi na nundaku, 15h pas tous les jours aussi, hein. Ils allaient pas me coloniser sauter. Ah d'accord. Voilà. Les acquis ba journée possible qui. Non, ils appellent jour à cibler. Mais normalement, le vendredi et rataka. Donc c'est qu'une fois par semaine bozar. Il nous deux fois ou 3 fois ça dépend d'engue besoin et que ça là. Tant que tu ça la paie un mois. Vendredi mort. Tant que ça allait bah c'est monsieur est hollandais. Ça dépend d'engue milimo. Ben ils prennent les quoi agir et na bateau et tout voilà c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup y en a beaucoup bokomi. Alors, a bêti sifflé. Donc a sali cérémonie naé pour na bokota. Tant bokoti, c'est quoi a bêta sifflé. Il y a un moment de sifflement attention. Tant a bêti sifflé, paf tout le monde. Au moment où Yesu alobake ndenge nous makomi alobake au son de l'archange. Hein? Autant au clairon et kobeta na résurrection des morts, abi que même bateau bakufa na mai, o bakufa hein na cimetière bakunda place bakufa na nitu, bangutu bakulamuka. OK. Vous comprenez? Ça s'est fait que tant au sifflet beti paf. C'est-à-dire tout le monde ouais ça na cimetière na lamuki. Pour ba yebike, ba ye pour na base wa mateya. Bah, pour na base à biloko. Bon, n'importe quoi comprendre. Alors, tant que siko ba lamuki, ba ye, ozala, ezala kufaka na koka, ozala ka, ezala o muté panzana ka toni tutu. Donc o lamuki bien. O lamuki penza très bien. O ye. Alors, liste. A teibino après avoir côté ya, nde a pesibino biloko kolia. Donc ba banane hein banine ba biloko ba biscuit ba banane ba biloko muka ya simple quoi. L'homme de Dieu s'il vous plaît toko bana témoignage mais ko lamuka ngo ezaki spirituellement ou bien physiquement boye to lamuki to bandi ko lia est-ce que milimo elia ka vraiment musala. Bon omoni eloko na koloba tuna mutu azandoki ya koyebisa o soki babomi mutu na kindoki mutu akufi physiquement boke pe bokundi eti tant boke okundola e bokundola physiquement to spirituellement physiquement pesa abimi abimi pesa physiquement nous autres boy so ya kufa une malade les souti donc azongi pesa normal pesa normal bakundolie pe ba okena ye tant musu babalolien ntaba to babalolien même to ngombe ba ye ne pe babomi ba kabole ba lié on comprend le siko donc na monde spirituel ezali très avancé pesa na supériorité na par rapport au monde physique. Hein, donc vous comprenez ma comme c'est-à-dire bato wana bakufa atazalaka koko atazani mtaro lamuka azesu koko te a commis une forme bon n'importe natanga verset OK puisque bato tang mususu bazokanisa makambo tozoloba eza biblique te pona boyeba déjà 1 Corinthiens chapitre 15 banana verset 42 1 Corinthiens. Donc, il y a Bible dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Okay. Chapitre combien vous avez dit 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15 et le verset 42. Le verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire ensemble avec vous, très chers internautes. Ouais. Le verset 42 qui dit ainsi en est-il de la résurrection de mort. Oui. Le corps est sémé corruptible. Oui. Il ressuscite incorruptible. Ah, oui, ok. Il est sémé méprisable. Oui. Il ressuscite glorieux. Oui. Il est sémé infirme. Oui. Il ressuscite plein de force. Oui, ok. Attends, vous allez qui coca. Tant on sait quoi, vous êtes sous coca. Oh là. Vous avez par exemple tout normal, na makolo tout normal et tout normal. Donc, au koufaki correcté, tant aux autres c'est quoi? On sait quoi donc incorruptible. Oui. Tanga. Il est sémé corps animal. Oui. Il ressuscite corps spirituel. Ah. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Sukatawana. Voilà. N'importe soko yoki siko. À propos, il y a et ça quoi? Pré-résurrection. N'importe ce qui ni le bon baron basalaka. Donc le diable est risé. Azana capacité. Il y a muto kufa sekuisiye. Asali mosale sengela sala. Pe azongisiye. Mais azani na incapacité yazongise na bomo ya pa na batu hein azonga penza vivant ba comme peut ko sala musala tout à moins que ou échapper
na contrôle na ye ndenge na kokoloba nzamba solo ngolu ndenge toyokaka bato mosusu bakufi bakundi bango et puis basekwi vivant na nzoto oyo c'est que nzamba asali grâce mais diable akolinga te ozonga na nzoto oyo lisusu na mokili oyo ocomprendre donc bato bakufa mpe basekwa baotémoigner que non que bakundaka ye et puis à un certain temps ye kosekwa et ainsi de suite. Donc ce sont des choses vraies qui arrivent abeti sifflet surtout komi ba mutuna kombo na ye soki Dorcas oh Jos na kombo na yo akobenga oye se présenter apesi yo banane oleki kaka bongo ti apesi yo soko lobi matéa pour avoir le baki que non apesi bino matéa et après apesi bino bino matéa ko ya ko calmer bino matéa ya bon matéa atanga pra verser na Bible o sangwa roté abatu bakufa abeti siffler balamu ki pe bandi côté ya bon mais matéa lo lenge nini yango sikoyo zomona ke Bible zoloba quand Jésus était mort il était allé encore prêcher les morts, les esprits qui étaient banda époque à Noé bakufaka. Mais tant que Jésus aye, au moins si côté ça makambe mystère na Bible. Oh diable pas ça la kango. Jésus tanga kufi bakundi na mokanda impie, obi ke tanga bakundi, il était allé prêcher les esprits qui étaient emprisonnés depuis le temps de Noé. Oh bakufaka na état de Noé na mai. Hein? Tala Jésus na époque na ye ake pe kuna ake côté ya bango. Tanga résister, a résister pe na bango. Les gens comprennent le mystère. Et oya Jésus ezalaki au fil de tout le monde tanga sekui na bato bakufa kalba sekui ba monani na bande ko na bango boy fa bakutani. Si peut-être bon on témoigne ba version na zolo ba soko za chrétien oyebi yango même dans Matthieu chapitre 27 to kutango que Yesu tango nini tanga kufi babomie pa akena malita ko sekwa na ye asekui na bato ake côté ya bango pe a délivrer bango. Alors yango pe bango bazosala na ndenge sikoyo ya mabe sikoyo basango. OK nde bato babimi osomona o mutu tel soki akufaki peut-être une semaine toni obi ke o mutu akufaki yeyo et tout. Donc cérémonie pe salami atei bango a calmer bango il faut pas être côté wani saka ya calmer bango ke non bo fanda kimia bien maté ya penza sengelité osala mabe sengelo sala boité sengelo sala boité o ni tout pour nous c'est la lycée quoi oyo nkola ko ya kozwa bato mabe na bato malamu tout asali okufaka mutu mabe ate ya tout et ainsi de suite a pesi a distribuer tout esili a beti siffler allez tout le monde azongi na ndako na ye parce que cimetière ezalani ndako mutu vraiment voilà donc tombe ndenge ezalaka na cimetière donc cimetière eza ensemble quoi mais tombe ezali nde ndako ya mutu nde yangwana donc voilà ozongi na ndako na yo et puis esili tobimi tozongi. Et voilà, donc on a un danger. Donc la mukawana bobeti siffler balamuki lilita efongwami du coup babimi boye ba na vie physique ba liepe. Lilita pe lilita ekofunga mate. Lilita efunga mate ke et mate tombami efungwami non. Donc abimika na lilita ne wana. Bon, je vais dire encore. Le corps métamorphosé. Oui. Parce que le corps wana eza na capacité ata na mirboé et koko kota nango bimikuna sans toutefois que nini voilà milimo bomba voilà et puis surtout na ba tombe ata ba tonga yango ba tia ba carreau consort monaka moi trace moko koko sala place abimela kamingi yango place pas kota kamingi ka yango vraiment et moi trace muke et cause la tao luki au fouiller au mona moi trace ata muke sala pour que place na bimaka place kota on eza ba signe peut-être ba sorcier oui donc sorcellerie pratique voilà alors ndé on était là et on voyait que oui c'est bon on a danger puisque nazalape na somote somo na ezate on a mesana na yango banda ba parents ndenge na banomo na ba mystique et tout ba esprit na epasango et comme continuel alors je me suis habitué de ça sans toutefois que na banga o esprit o ni no mulilo ni tout je ne crains mais on va dire que là tu étais aussi dans la sorcellerie. Bon, c'est pas la sorcellerie parce que tango ngana tunaka er na utaka voyage na beta lisolango oyo na lingana beta ba frère en Christ er ba ote ya contre Marie consort tout magie blanche magie tout et voilà ndé tango na tunaki alobi non magie catholique eza plus que la magie blanche plus que la magie noire plus que la magie rouge et la magie eza supérieure na kindoki. OK. Donc un magicien peut arrêter un sorcier. Il peut compliquer un sorcier.
Donc, na kati na makamba molimo, la sorcellerie est allée na dernier niveau. Ok. Au moins, moto aza occultiste, moto aza nini aza plus avancé qu'un sorcier. Voilà, il peut tuer un sorcier, il peut manipuler un sorcier. Parce que Nabi Ozaki na sorcellerie alors que sorcellerie est assez. Voilà. Vu que Ozaro Tamboana Mouto Azalaki occultiste, donc on va dire automatiquement tu étais aussi occultiste. Bon, je peux dire que je n'étais pas occultiste parce que je n'ai pas eu la chance que à initier. Voilà, parce que j'étais encore enfant. Il disait souvent que voilà, je l'aidais. C'est ça la vérité. Parce que ce qui peut apaiser le pouvoir, voilà, complètement je lui aidais tout. Tant on a commis l'église de réveil, pasteur tout bon. Aola kisanga ndenga busala musala ndenga traiter makambo ya utikanga boye famille tout à salle prière je voyais et tant que penga la sala na sala siko nga ona zalakini oya à la kisaki ngango voilà c'est ça voilà c'était déjà on a quoi pré-initiation d'accord Paul nazomo na ndenga sala tout mais tango kaka c'est ala ke a pesinga pouvoir j'allais le faire sans pour autant na lukaisu o la kisanga boye puisque je faisais tout. C'est bon, au contraire, aux qui initié. Voilà. Tant que commis na 5e des humanités, on a passé 6e parce que na repris na qui 5e 2 fois. D'accord. Voilà. Là c'était pour Nanini. Et bon, na bimaki na repêchage ya français. Vu que bandai rotam. J'étais toujours intelligent. Nazalek toujours na le premier de la classe. Parce que na 5e, tu es là comme moi si. Na fongoli parenthèse ngana professeur Sony comme on a eu abano pesa biso te kafutate un professeur voilà alors il est professeur pesa biso cours siko mwana wana azalaki na 4e biso na 5e bon mwana ngo encore bon na fongoli ka parenthèse ngo mwana na 5e primaire on a banzele l'homme de Dieu te nga banda makambo ya basi banda déjà ba école primaire d'accord je suis sincère devant Dieu. Ah oui, c'est ça. Voilà, pourquoi? Parce que yokana loba likambo na bosanaki. Ndoi nanga kombo ya ntolo. Hein? Oui. Na kimongo ntolo eza poitrine. Siko ba yokana no makambo yo kombo wana. Ba lobi boy. Ntolo enkiki ekunda ka batomolo. Deux phrases on azolo ba ntolo enkiki ekunda ka batomolo, c'est-à-dire et gogo topé li kofu oyo betaka na bakulutu. Deuxième chose, babi ntolo eke foku. C'est-à-dire poitrine ya banzele ya bamumi. Oh. Yo kana makam. Donc maman na papa basalanga mabe makasi. OK. Donc lelo faut na bangote parce que beba kinzambe te. Faut na ngapete parce que ce n'était pas moi. Voilà. Voilà. Nazaika bagarre na basi. Bon, si ezali nini basi ne bazolinga ngai même na olingi te akolinga yo dans otingama yo bweti na ndenge osakana te talaka école primaire na 5e s'il vous plaît ti na okoma 5e des humanités na zeka kaka ba mumi baboya kapenga te voilà ngape ko kaba likambo donc siko ba musi ba okabela nga bani donc voilà to elaka mwasi ngai na professeur wana na époque bana obenga bango messieurs wana kutu professeur te mais messieurs mola qui si école primaire non na bi 5e des humanités na reprenant que 5e deux fois OK voilà 5e des humanités 5e des humanités voilà alors bango ba fille yango bazai na 4e bazai deux filles ba bundelinga na école ba renvoyer bango OK mais ngai so na bundi ba renvoyer ngate pour na beta maître moko bon ngai vu que basukola ko pe na voilà komboso toti paroisse ya azalaki na 6e azalaki aspirant comme ne male lo fumbwa na otanga na kombo male lo fumbwa azalaki aspirant sikoyo pona ke sango ya azalaki na 6e ya azalaki à l'époque commandant général alors nga nazalaki na 5e siko male yena maître ngo azali pe kotanga wana azali pe na 6e azali ceinture noire alors siko nga pe na noir mais et que ça mais hier siko yo azana dojo na ba élève tout à vimba tout bon là problème ezate papa n'est pas alaki soki mokonzi moko soki ndani bon ye aye retard parce que azalaki arrogant le col azalaki maître arrogant aye retard 7h45 or biso to comme à 7h juste sali au drapeau
30 minutes, 7h30 au côté. Il y a Ce qu'on même 45 7h35 retard. Alors, il y a un retard, mais DD, hein, des disciplines, à ABC, le bidel, zoa, ba combo, ya batunyo, so ba retard. Il y a bandi ko zo ba combo, yepe moi nangona maître ngona azana kati. Ce qu'on dit, ko zo komo nangate. Yepe ayoki, DD a telemi on a siko. A jupe, a zo apesi DD. DD a bengi bango, apesi bango ba coupe bakata pelouse. Ce ba sisi bakota. Ya kanimali. Abinde ka ko zo komo nanga petio non au moins on la kisa. Parce que tant que tu bimi na ba 12h parce que tu vas ça dégon. Si tu bimi 12h toké après 14h tu zongi sous. OK. Tant que tu bimi 12h nga na kena nga paroisse. Na bi makambele ka kité. Yé malé nzoka kimaki déjà ba na récréation ba 10h akimi na ye. Si on a écouté na paroisse oh aspirant ndeni oh comment ki andeni. Pour nga na zaina moto mais yo commune yo te ngana yaki na ngani bo zona kaninga ngalo nani akani o atangi komuna isoki machine soki nani ambo ngalo bo toke na biso yo zo banga ndeni souvent payer garçon ngo na deuxième gon aya kana pété mais siko malepe akeli boso nanga olia zelanga akena ye croyant que ça épargné akomaka na cimetière puisque ezalaki soko ye en avenue ngwana au leki cimetière raccourci quoi faut le avenue cimetière au taxi voilà nzoka joana aye abika que to le kawana aye zela mal à lati ceinture noire nena dobok tout nambeli atia obi ye fa barrer mal siko bana pe bazoya groupe allez ba atelemsima yo petit nani atina ki o mankenga mais ye ba pe ajimo comme obenga petit kapona a mettre petit na atina ki o mankenga o komi ko monanga na biso yo ke o komate yo siko no corriger o penza na ndenga jeter ndenge ba fula ngape no ya na moto na monde déjà na musika mais na bi likambele kate OK na kuma pembeni male jwana akole siko tant ka akole nga na telemisi moto loka na banda ko yo kaka ko défendre ba faible na telemisi moto na oh mais tika yeko asali nini ndeka na lobi tika yeko asali na bon ça va na tikiye lokolo koti makambango po na ibisaki mutu nyoso azawa oyo ke akomeka même ko pekisa na obeta e siko nga na obeta ngabi ukosi na bisaka na obina na ukosi obeta ngate yo kan so na dojo baninde obeta mutu otenga tembe sur place otenga tembe ale beta mawashi allez na kangi likolo tant kana kangi likolo bete double akwe bu tanga akwe bu na tele no bi na osimbote tele wana beta wana batu siko nzoka ndenga lataki nini doboka tie sentir tango akwe bouf na mouvement akwe ki makasi OK bu atele mabwe doboka ekiti sentir mati siko atikali ni nzoka azalaka tana kanisa na kati te catastrophe tanga zo tele mabwe siko doboka ekiti tanga tele mabwe doboka ekiti bato kita po amatsale na bete coup de tête kao vraiment kao préfet pe akomi na pesa mbote préfet botema nzaba pambolo place ozali po noki kazana Kinshasa ça fait longtemps préfet pe abane pe goya akomi nde donc na fâché na ndenge moko kena bifo na sale mabe kaka nde mwana ngape na mwana pe oya kopekisa ngape na beta siko préfet anga ye akoti na katetika ntolo na moni préfet nde na kiti préfet azunga balokoti ya kolokota ale baminga na mapeka kundu général kundu presque ba kombo ya général on doit benga ngaba ndaka osaka nango eza à partir ya eza kala comme nanga kala déjà eza camarade papa aza allemand na musala nde bando sala nde papa pe abakisa kombana ya camarade na tera kanisi pona kunzile te eza komba allemand donc voilà OK donc Josué Lokamba Kunz donc Fredine Tolo Lokamba Kunz OK voilà c'est ça mais siko tango nzamba yeko songa na okoma place na longwa komba ntolo nani voilà allez ba mimi soti na bureau ngana ye tokomi ye déjà azata lambe bazoki préfet abi je n'ai pas nini attardé hier envoyé à Longoli mwana wana atikinga oh c'est comme ça. Mais ça a été par rapport à quoi? Bon, on a évité ce qui influence à Michel Labé. Il était influent. Voilà. École Penabango, donc au Salani. Voilà. Voilà. Si le professeur il y a français, tu vois les mois si. Si le mois si ango,
ngana yena mutalinganga moi si angwana to vivre naye alingaki alors que azako prof lokola apesa biso français apesa pe bango français nde prof aza pe marié mais alingi pe fi angwana siko aolingi te pona nga siko bon yo lokola osala nga oboyanga pona pesi wana zana olakisa donc akatana nga na ye na cours à français vous comprenez alors que cours à français c'est un cours de base voilà siko tant to komi déjà to sisi ba examen il fallait to voyager na miselabe nde naye ko tuna soki parce que yé pas là qui nini professeur ni babengani oya aza lokola hein titulaire na biso payé ya salle bah c'est yé profane titulaire siko tango ba cours nyonso ko ya yé pa na ye oya bimi na repessage ya boy akokoma apesi préfet a signer affiché siko tango ngana ke na tuna ke no prof nde nini yo eza problème te po na ngina voyager soki ezaki na cours moko emankaki nga to nini natikala na voyager te mpo na sala yango pas de problème tu peux voyager c'est pas un problème d'ailleurs pour toi toujours la première place bon tu peux voyager nzoka akati nga na français balongolaka mpe azwaka problème allez te voyager ti esili tozoya kaka misala ba préparer rentrer na nga tututu tokomi mpe wana nga na passé siko 6e nga na yeli na kapesi 6e na ye mpe ntongo yango na ye na moto pa na bamwa ba cake ba gâteau na yeli ba master donc ta général cause ba kateringa lo sako tu na kiti na ba master tututu to koti mpe na kata salle oh master moko siki va obisango oh master moete to regretter fort professionnel kaka moete nga bon nini oh kasi mena repe ya français nga ba tika ba aventure repe français apo ya solo mena repe français nga bitia nga na tuni avana ke no abi que c'est bon obibaki kutu préfet kutu à lobby aux humains au répondre parce que tu n'as pas fait l'examen de français oh na kena bureau ko préfet bimisi bulletin nga na si ma pena ba commis que je ne peux pas passer 6e parce que je n'ai pas fait cet examen là bima na bimi dans sena mona kai ya zala ite na kana na yesi ko na tina zongi na ndako na kuva na paroisse na bisi misela bi tu dois répondre wana sango no ye et pas na donc exacte que o tricher tout nité sango pena zala ka bo parce que ye moka ba no pesa biso cours anglais d'accord misela bi tu dois répondre c'est pas grave tu es encore trop jeune ceux qui 14 ans au passé au passé 14 ans, 15 ans, yango bientôt. Mais tu dois répondre. Donc, na 6 ans, na un diplôme d'état na âge il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et pour sortir en classe. Pour les cas voilà. Ne sali que na ko répondre 5e. Et en tout ça, j'étais toujours avec lui. Ti na jupsu kaka le premier, na ko passer goudir kaka na passer 6e. Na vacances. Nde to ko kabwana naye. Motif to kabwanaka bien que nalinga koloba te mais lelo na oloba motif bo kabwana na nani OK motif to kabwanaka lokola sango na nani nanu to na miselabe na miselabe voilà ezalaki ke ye lokola zalaki nde mobali ya grande sœur mais basi baboyana na grande sœur OK mais ya tikala na ngai kaka comme mwana donc alinganga makasi alors toujours vivre bon curieusement lokola paye bon nabi ki azalaki azali pe na bana oyo abota et tout mais alingaki sœur moko je garde son nom baboti mwana alors après un certain temps ayaka sœur ango ayaka pe na paroisse soki besoin eloko na pesi toni tout voilà mais jour ango na to vandaki ngai na abbé Félicien hein paix à son âme lokola sa kufa peka moko na kati ya azai sango ye asomi molangi na bière azomela alati kilote na single tozali na couvent parce que c'était le soir à partir déjà 16h 17h tobeta carte hein tobeta pic méchant tobeta na me azomela nini au filmer na ye tozo solo OK parce que namoni sero wana aye apesi mbote avandi nga vandi boye sango na ye bavandi bo abino na ye pona pétrole esili opesanga pétrole ayeb na bidon à 5 litres or biso na paroisse na système de gestion de balakisanga ke soki biloko déjà tikali muke quel que soit nani oh mama ya sango o ndeko nani jamais ata sango oye pana ya andimi obi kene pas Joseph pesa na opesa te na ngi comprendre siko parce que na yebi ke on entenda masuwa ya basango nzambe bokasi eya na ba provision mususu yango nde etikali yango na donc soki okauma masuwa et quand même na zéro tonine donc on va peiner
donc nakoka te. Ok. Tanga senginga nabita nini provision esilaki. Tozela ti nini eya. Loka misalabe azana na sieste au se reposer. Soit la muki. No yebise peut-être ko pe sombongo osomba. Nabite na fingite eloko te kaka ndenge na lobi bongo ale asimbika molangi. Molangi wana parce que misalaba batseka verre moko masanga monsieur ezali na kati. Nabi non ezana eloko sema na seconde asimbika molangi pa na mutuna nga pa olaksani biloko ya yo. Donc n'est-ce que nalingala kufa nalingala salate so nzambete. Soki pe koyeba sport te. Donc kaka asimolangi yo olaksani nini ese biloko ngo ya yo. Beta na mutu na beti esikoyo na likolo na liboko ezali bongo donc beta na mutu na beti likolo na nini liboko pa neni molangi sikoyo elongwe na liboko na ye ekwelinga na mukongo pa na kiti ezipenda na kiti parce que ezali kiti libaya epanzani na mukongo masangi sopani milangi sikoyo ekwebo nokika kanda ndenge nazalaka ke soki kaka na siliki na monika mulili donc na kwashir kana moni mulili isili na zuka itena mulangi yango na telemi pona tia siko na fente atia maboko boyale na siko na pona tia na libumu otaki quand même te chance miselabe miselabe tanga monika ka bana tomboki na simbi non ne fais pas ça leki tika nzoka makelele to sali wana sango nanga ayoki alamuki ngai nde naza intouchable tanga bimi boye akuti nini ba expliquer abenda serana ka sur place double abetaye sango abetisseur na biso ke na seconde ole katika zwinzete abandi ko beta net nyoka olingo pesa ngai makambo olingo bo mona na nga donc asubi sur place on agoni nde sikoyo esala ke bayo meme na hôpital ti sango pa futi mbongo ti esili aye kozonga epana bango d'accord sango ba ya bimi akizonga epana bango mais siko bande kone ya mibali bazai 4 bakaninga bande kwa sero ya sero wana bakaninga na pena biti d'accord ba grand garçon tout bonga tout jeune mais bakaninga petio yo lokola ba ngba ba reser na biso pona ye alakisa nini to ko barrer alors jour ango pe tofandi sango atininga na sombele farde ya cigarette et pas na commerçant moko komone warega na ville ya Bongandanga wana événement no pesa ndeto komi na Bongandanga alors na bimi pe na keka makolo puisque ye aza musika te kaso tiki couvent moi distance wana ezaka ba flair na ba matiti so tiki obimi na avenue liboso je pense 2 ou 3e avenue okoye pa ye na bimi ka makolo na koye pa warega na pesi pe mbongo apesi ngai farde cigarette nzoka ba moninga déjà bakati singa bakezela ngai na place ya distance oyo bato baza te ngai mpe nazoya na nga ale namonaka 4 personnes babimeli ngai na bamachete moko na nzete bango misu na bamachete yo ndenge eza tozobare olakisaka nini imbécile babando finga bainjire moko ya kosakana te ngai mpe napusani kaka napusani ti nakomi biso na bango distance ata ba 2 mètres na telemi sikoyo siko tango na telemi na moni déjà bavandi ko sala ke ba entourer ngai nabi awa ezoyinda wa noika esprit moko etininga na bio mais boza mibali te ngano na zanga moko na mona muke na nga moko bino mikolo boye na ba machette na ba nini na ba nzete c'est que boza mibali te soki oya moniki soki boza mibali bolalisa ba machette na ba nzete na beta bino moko nomika malomba abwaki yango na bia ba baby awa lokola ba bwaki esili ba baby tant ka ba bwaki ale ngana landika oyo penza za telemelenge yesinga za penza engambe costaud na avancer boy abeta nga likofi nga italo mwasi abeta likofi na fente azwa kunda nini ya atia boy coup de tête kiti oya ya boy na moi seconde allez yelo kwa likuna allez na landi esiko na kange clé bazoya ba tout na nini na okatelo kote neti ba osala na ngai ba osakana ngana obina o barre yo siko ti obi ke asuba sur place oh là nde ba chance ba papa moko bazoya papa ke na Paris nde tika o mona sango te tika tang ba simbinga po ba longola loboko obi no mono ba lokaye mono za normalité o lokola donc nous autres nanga za pete mais soki siliki nini wewe komo kalibende ba sukolo na mukwa mukombo ba zombe kati père muso tale talanga obi te ko zombe mutu asubi o bomi etika
Ah, nde natiki. Vraiment. Er natiki anale. Na pupoli kama mabele na moni ke nini. Allez, na jupe na talif farde ana na lokoti. Nga na bando ke nga malembe lokwa mutasa lokoti. Nde ba père ba ju bango. Ba memi ba ke na bango. Nga pe na kepe na komi na PCP sango ni tesili. Na vai na nga penye. Sango pa solo na camarade ne préfet. Ba solo la jupe abando filmer ba melati. Oh, na moi quelques minutes groupe abat. Papa na bango, maman na bango, na bande ko na bango tout bazo na bango 4. Tala groupe. Bazo ya ta ka ba moni. Oh. Sango oh, il y a un problème. Na fa na ngaka nye. Ale ba ye. Yo, le ba ndiko finga mwana na yo. Azala kindoki, azala ba kisi, nini tout. Jamais. Tala ndenga beti bana na biso, oye sa nene. Oh. Mais bozila non. Problème bolo ba nini? Ye abeti bango. Ouais, tala. Oh. Finalement atalingai. Abi yo moto beti bango. Ngabi obeti bango pwani. Oh batumbola kingai bakalengai. Aïe. Sanga bweko yo kangati. Imbécile! Moi non! Parasite! Je ne veux plus te voir ici! Sors! Ok. Phrase wana. Donc na leli na ndenge moko ke na moni naza humilié devant batu. Afinga parasite, afinga moano. Imbécile. Je ne veux plus te voir ici. Ok. Sors! Na mono lisusu wate. Il m'a chassé. Ok. Donc, au Kabouana Nabino Mibale Zalaki Zalaki d'abord. Après qu'on commettre acte, wana beta, baninga, tout ça, et après, nde salinga pasi, nde nabimi, nakei. Bon, siko loko nazaki place au kindete, mboka ya batu, nde nakomi na bango bazalaki na ndako moko na cité, kaya bango ya basango, nde nakekuna. Kuna siko nga moko Kolia, Tony, donc comme ça. Et puis, tu combien à l'examen? Il y a 5e, je suis allé pour passer 6e. D'accord. Donc, et combien de difficile? Na komi Kolia, Kokenoli, pas master, Namindros, Likuda, na PCM Bote, Liskazalik, na ba master, le cas n'a bien. Et tout, bon, écoute, on y peut les sous. Sango batindi na paroisse, Moussousou. Ok. La zone, on a qui est na Jombo. Paroisse, Mounene, qu'on est quand même là. Allez. À se préparer pe ake na sero ana oyo babotaki na ye na petit frère na ipe bake me bango bavanda na couvante bavandaka azoli bango ndako ayer bake ngatikali siko oyo a remplacer ça abe Félicien. OK. Donc abe Félicien pe akipaka na ete ye pa fanda pe wana te afanda pe na ndako muso basango na cité. Ouf na biso ke ta na salari mo. Vraiment. Donc na komi ko zanga na ndenge moko ki est impossible. Mais nzamba sungai ka ke to sisi ba examen isili. Siko na congé wana ya ba vacances à 2 mois. Oui. Na komi raisonner bon siko yo na sani 6e na ko ka shooter. Bon. Na kende mboka, na kende Kinshasa pour famille, bon na iba ka famille ya mama, famille ya papa, na ibi yango te. OK. Omoni? Oh, famille ya papa ndé famille ya mbongo. Bazali awa, baza partout. Mais du moins mais bon, pour repérer famille papa il faut na komana basankus ville basankus bon siko na otuna nani nga ko na ebi nini te bon famille maman na ebi na mboka tout bon siko qu'est-ce que je peux faire donc équation yi OK na mona etikali 1 mois et demi sango aye ayo za biloko na etikala kande abengi ngai a s'excuser ndenga bengana ki voilà non limbisa ezalaki kanda et nazaka papa tout vraiment sango nanga za bien azala malam place yo salekaka bato basepelani makasi malgré bakisi na même soki ba alongwe bato balelaka penza kolela parce que ya ko se dépouiller même eloko ezana nga zui akabi donc akaba azaba la motema malamu yosakana te en dehors non ya makamoni wana c'est pourquoi même lelo na lingaka ye mais makambo wana nde na kobeta lisolo voilà alors nde salai ke na kondima sikolo nde toye ko kende susu na eti kuna to kompe ngape na vandi kaka na couvent mais sero wana na ndeko na bazaka na cité ko kabwani sangwa kei ya sali makambo kende ko sala ay ko zonga ayo bolimbi silimbi sanga de na finga ki tout a récupérer lisusu bozo to kele susu na ye kuna place batinda ke mission na Jombo na wapi susu Jombo na Jombo OK to komi kuna nde sikolo ko les ana ba vacances serango asa asala ba business OK
Wa makangwa sango. Nde alinga voyager akende basangus na hors bord ya basango na leki na ye. Ngape na 5 pe sango nzela. Na mimi misela be ngape na ngina kende quand même moi vacances après na zonga tout. Voilà. Yepe andimi. Yepe sango alinga ke voyager pe akende ceux qui sangani sini ba c'est tout ça. Donc to yokuta na kaka na ritunzo kanga na zana likanisi na ngane na zokende. Na zonga site. Voilà. Soka ebaka alingati kangate. Mais na kei nde sala kena kende ti na mboka. Donc na comme na basangusu na ebanité allez na double ti na mboka mais côté ya mboka ya mama aza côté en Songo. Hein village ba mama Songo. Village ba papa nde Bonzi. Hein famille à papa ebani famille Jeune Makako, famille Olifilo Mboto, famille Bonzeka. Donc c'est une grande famille. Papa babotama ebele makasi. Voilà. Mais na famille ya maman. On a sali 3 mois. Au moins c'est quoi? Moi déjà si bokabwani na bino. To kabwani na sali 3 mois. Ah OK. Na kati bilanga na yokoli ndenga tia mitambu ba nini tout. Wana on a préparé hein. Bilo moi mbongo na zali nango na son pe ba marchandise mususu. Bilanga masangu déjà 3 mois. Et sali ba récolter tout aller. Ba cousin, ba cousine, ba ndeko tout, ba transporter to bina basangu to tia na masuwa aller. Na kiti. Na ye. Na o comprendre siko. Voilà. Nde koya nanga na Kinshasa. Voilà, to comme na point wana ya koya na Kinshasa mais toujours ngana nususu mwa mukie na parcours na yo na sango parce que koko mana na Kinshasa eza susu partie ya témoignage mususu o toujours au banda. Mais je n'aimerais pas que to zwango lelo to ngana nususu mwa mukie na couvent parce que lobi que no bosala rapé ba délit et belé na sango. Moi j'appelle ça des délits hein. Pour eza ba makamso e banda o eza normalité o banda ko sala donc à notre regard comme ça, on ne trouve pas ça du tout normal. Alors, bino bandai ko sala, voilà pourquoi j'appelle ça des délits. L'homme de Dieu en dehors, il y a ko tambola na ba cimetière, ko kende ko bimisa milimo et là qui ko calmer ngo ko pesa ngo biloko, o eza extraordinaire o to yokate peut-être bande ko mususu ba mona ngo ba mususu pe ba mona ngo te mais pour moi ça apparaît extra. L'homme de Dieu en dehors de cela, nini o bosala parce que au début na tuna ke motuna objectif ya ko tambola wana ezala ki ni obaji que non to ko zwango na sima. Alors avant que tu aies l'autre partie du témoignage, tu as un objectif, il y a un cimetière parce que tu nous avais promis que tu répondre à téléspectateurs bazar ou la. Merci beaucoup. Kanga yango na répondre na émission Ezoya. Kango na ko répondre yango et puis na koti arriver na Kinshasa. Oh to kanga ngo voilà. OK. Fadine soki okangi maloba ya mosala nzambe l'évangéliste je suis le kambabi que non parenthèse wana to bombango a rolobango na prochain numéro mais en dehors il y a ba cimetière il y avait encore une autre vie Non ils en a vie belé o que so na bina ba lobeta to aussi cette émission. Voilà mosala nzambe kande lobi non en dehors il y a kotambola na ba cimetière na papa sango azaki na yo lokola papa na yo adoptaki yo en dehors il y a vu wana vini ni lisusu o bobanda ko mener o lobi nanga o menaki ba vie quand même belé pe kuna ba makambo belé ya mabepe bobanda ko sala yebisa bana nzambe baza olanda bana posa ba sosola vraiment ba yeba nini lisusu o bobanda ko sala en dehors ya kokena ba cimetière ko kanga bandoki ko pesa bango biloko ko lia ko zonisa bango na bakunda na bango nini lisusu bobanda ko sala bande ko merci beaucoup. Na balandi nyonso. Na bi que ba délivrance surtout pour na ko délivrer ba tout. Na ba problème tout wana kutunde ebele ya koleka. Et puis sango azalaki mystérieux. Mystérieux so sakani na ye o monango. Batu bakufa Ebo basakana na ye. Basakana na ye na ndenge nini nango. Ah mais so tie tembe na ye to pe o meki to provoquer to nini. Au moins na makambe ye là. Je me réserve de dire d'autres choses parce que au banga. Na banga te. Na banga te. Voilà Hébreux chapitre 9 verset 5. On va lire hein. D'accord. Hébreux chapitre, vous avez dit 9 verset 5. Hébreux chapitre 9 verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux chapitre... Waouh! Oh, excusez-moi, vous savez, nos Bibles ici électroniques, c'est un peu compliqué. Prenons Hébreux chapitre 9, vous avez dit, hein? Ouais. Verset 5. Verset 5, ok. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre
Les propitiatoires, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. J'y réponds. Mais ce n'est pas le moment, pourquoi? Comment voilà. ça, c'est pas le moment? Le moment viendra ou quoi? Bon, le moment viendra. Le moment viendra. Parce que nakoki ko sala likambo te toucher personnalité na ye. Nakoki ko exposer été. Noébi quand même kazaki na ba makambo ma. Ah voilà c'est ça. Okay. Hein, voilà. Donc étant que papa nga na za mwana eza lokola ozana papa azandoki azaboye okoko sambisa papa te. D'accord. Ba misa mutakala papa na misa papa te. Voilà c'est ça, un homme bien respecté, un enfant bien éduqué, c'est ça. Dans makamsusu là eza ya kubomba parce que aza papa. Voilà. Ce qui était tamsu bolinga po mona nga bote tamsu na linga la kufa. OK. To pe na nga za to na mboka to nini to fi na pe. Malgré bakisi na ye, voilà, il a contribué dans ma vie. D'accord. Donc talaka ka banda bu mwana ti a beaucoup linga lokola un prince. OK. Tini malgré ses défauts mais dis-moi c'était un homme bon, naturellement bon. Ça c'est ce qu'on retient. Voilà. Voilà, mais dans le prochain numéro, on va prendre quoi? On va le prochain numéro il y a encore d'autres choses que je n'ai pas parlé, alors dis-moi. J'aurai le temps, peut-être, même si je commence à parler sur mon arrivée à Kinshasa, j'aurai encore le temps d'épingler quelque chose. D'accord. Si ça me revient, donc, on va dire que dans le prochain numéro, si ça me revient, votre arrivée à Kinshasa, après Kokabwana Sango et Koko Manao à Kinshasa, quelle autre vie au Bandaki? Donc voilà, on va découvrir dans le prochain numéro. Oui, parce que le parcours d'un héros est à la bongo. D'accord. Si on parle de Moïse, hein? Moïse de la Bible alors. Oui. Tu as vu à Moïse ndengeni. Abotami, bazoboma bana mibali, yeba protéger, baki ko bomba ye na mai, mwana Pharaon zuye akoli pendant 40 ans. Nanda kwa Pharaon et puis à se rebeller à que tout c'est lui qui devrait succéder Pharaon parce que Pharaon n'avait pas un fils, il avait seulement des filles et voilà, c'est lui qui devrait succéder Pharaon si Pharaon mourait. Voilà. Et puis Yakimi 40 ans lisusu kuna kota kendeki aboti bana à zongi lisusu à 80 ans. Nous avons fait ces missions, on reconnaît, on se réfère aussi de l'histoire de David. Voilà, il était un broussard, moi Namboka, tout, Ayokoma roi, et ainsi de suite. Voilà, on a été comprendre. Oui, bien sûr. C'est ça, l'histoire, c'est étude des événements passés pour na moutoir à mon lumière à se préparer à venir. Si moi je raconte, c'est pas les sentiments. Voilà, les sentiments, les alliés, makambo zongo en profondeur, afin que nzamba fungola pe vie na yo. Na lingi o interpréter na bande ko o baza ko commenter hein, baza ko yoka yoko be solo wana, baza ko commenter, ils disent quand même des choses là qui bon, il y a plusieurs personnes qui m'apprécient. Voilà. Et mais puis plusieurs personnes aussi non, na lingi o clarifier bango dans le sens que tu n'es pas là pour outrager tope o lobama be ya basango tope o sala ya catholique ya sango na finga ils prennent ça dans un mauvais contexte. Je ne suis pas de ces gens. Vous êtes juste en train de raconter votre parcours. Voilà pourquoi. Parce que tant que Christ a bimelinga, un véritable commando ne peut pas tourner le canot vers ses frères. Voilà. Ça c'est un. Je ne peux pas tourner le canot vers mes frères. C'est-à-dire yoza pasteur, inga pasteur, na bani ko finga yo na TV et consorts. Non. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Et puis par éducation na zui, na za te pona ko finga to ko manquer ba totoni non. Voilà. Donc je suis doux et humble malgré ba défaut na zalaki na yango. Voilà. Mais du moins eloko na ko lobe ezali boye soki nazoloba ezali te pona finga sango to pe na finga catholique. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Et ça lokola nazo finga mama ou ya botinga nazo finga papa ou ya botinga. Parce que tu reviens de là. Voilà, je reviens de là. Et voilà. Donc nakoki nde koloba mabe o ezo salama. Hein? Tope o ezalaka kuna tope o salama tope ezo salama. Je peux le dire et c'est vérifiable et c'est vrai. Ah oui. Afin que le peuple comprenne que non, oyo ezamabe, oyo ezamalamu, nasala oyo te, no kite no kelufel. Nasala oyo nzamba lingi pona nazala sauver. Exactement. Deuxième point ezali nini pour que ozo solution ya makamuna yo. D'accord. Parce qu'il y a même des prêtres bazana Rome, il y a même des sœurs religieuses o ba ebinga ba bengi to bondeli azu solution likamuna ye, ba musu ba quitter couvent, ba musu pe bazale et ainsi de suite. J'entretiens des relations mais tozali na kati ya doctrine na bango te. Mais ba relation na ba sango na ba nini tout et consort. Oya benginga to kosola bien. Oh ba benga ba après mwana na biso ki ma biso makambo zolo ba vraiment eza bongo tout. Mais il y en a quelques-uns hein o ba finga kingai. Et mwana mabe oza impoli, mwana mabe oza rebelle, oza boye. Raison. Voilà.
na muso benganga connard et bani tout bon na vu que na connard te na tangi na ta na passe mais na mitangisaki et naza licencié na psychologie et puis naza sous licencié na théologie. Donc naza connard te ce que j'ai dit Galates chapitre 4 5 Galates chapitre 5 verset 10. na ça voilà tout ce que ça wana na Galates chapitre 5 verset 10. Galates chapitre 5 verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai cette confiance en vous. Nazana confiance na bino bato bozola nanga. Dans le Seigneur. Kati nankolo. Que vous ne penserez pas autrement. Bino boko penser autrement te. Mais c'est lui qui vous trouble. Mais mutundo ezoya pona troubler vie na bino. Quel qu'il soit. Azala nani. Emportera la paix. Nzamba ko beta ye. Oh là. Galates chapitre 4 verset 16. Donc ba verset ezoya langa nzamba oti na loba. Galates chapitre 4 verset 16. 4 verset 16. OK. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Oui. Donc, naza munguna na bino te pour na lubi vérité. Je suis votre frère, votre fils, votre enfant, votre grand frère, votre père. Mais du moins, l'objectif est zalinine benganga. Tout solo là, oza solution li kamana. Et puis na bonde là si oza na problème, voilà. Ce que benginga ozingate s'il vous plaît. Comment message otiki kombo na yo na pays ozali na problème là okomelinga tant on comme excuse quand on comme libre na ko rappeler yo to ko solo là to prier nzamba osala. Voilà, merci beaucoup. C'est d'ailleurs ça l'objectif de cette émission, comme je vous avais dit, le retour à la parole de Dieu. Tobande rotambola mbilinga mela rolanda témoignage na rolanda parcours ya Mosala Nzambe, l'évangéliste Josué Lokamba, et zo permettre biso to ça la retour vraiment na maloba yankolo. Et j'ai aimé le verset Galates chapitre 4 verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en disant la vérité? Mosala Nzambe, l'évangéliste Josué Lokamba a commis monguna na bino kaka po alobi vérité. Donc bandekoto linga plus c'est beau solo qui bisika oyo hypocrisie eza bisika oyo solo ka eza bisika o makamo mabe eza soki abeti solo alobi ke non azaki na basango o afanda ki na bango sango o kuta zalaki papa na ye o azwaki depuis que zalaki mwana muke azaki kotambola na vie ya basi azakozwa basi azakotalaka sango azwive ya kokena mushufura te mais azozwa basi pa azakokweyisa na mushufura vrai donc eza oye amonaki kuna sango ako fumer cigarette sango ako mela masanga milangwa sango ako sala makambo na surtout ba ako sala wana donc eza oyo ye a expérimenta qui pendant que azalaki na prison et plutôt na couvent yangonde atuni motuna est-ce que komi monguna na bino soki alobi vérité moi je n'ose même pas croire que il faut beaucoup misaye monguna vu que azarolo babosolo de préférence eza juste que to linga bosolo na place ya ko prôner lokuta to pe hypocrisie ya bandeko o ba ko sala mabe donc ça n'a pas d'importance. Ça n'est fini pour aujourd'hui, très chers internautes. C'était un super plaisir pour moi, votre humble servante Dorcas La Caféenne, de vous présenter cette émission. La Caféenne reçoit l'homme de Dieu. Je ne sais pas le mot de la fin par rapport à tous ceux-là qui t'ont suivi de partout. Hein. Ils étaient vraiment partout dans tous les continents du monde entier. Ils vous ont suivi, alors je ne sais pas le mot de la fin, et aussi accompagné par une courte prière si vous voulez, et pour que Epambola, Bandeko, Topeba, Nanzambino, surtout Balandio de partout. Voilà. Mot de la fin, Ezali. Vous s'abonner, ceux qui sont en mes camarades, Tindelaye, à s'abonner à l'anda. Na évangéliste Josué Lokamba TV. Josué Lokamba TV. Na YouTube, Josué Lokamba TV, au Landa. Enseignement, il y a comment prier, tout, na miracle Nzambosala, de l'heure comme de près. Et ce comme tout Sambeli, ata une fois des phobies qui étaient benga kaka. Et ça n'a pas 6 fois à Biki, 4 fois à Biki, ainsi de suite. Il faut persévérer toujours. Et si vous voulez, je dis, ce n'est pas obligatoire. Au Jumaï, au Simbi, le boko, au Saïno Simbangaï, na Loboko, na Bondeli, Nzamba Sala, na Simon Melimana, au Bika. Ce que l'ingil aux ana huile d'olive, Zoyango, au Simbi, au Saïno Simba, le boko nanga, na Bondela. Ce que l'ingama, maïto, l'ingapé, huile d'olive, c'est là qu'on Simba boko nanga, aussi place aux Obela. Nzamba agir. Si tu n'es pas malade, au Simi Motema, au Saïno Simbangaï, vous en avez besoin. Il y a Mbong, vous en avez besoin de Mikanda, vous en avez besoin de Moussala, vous en avez besoin de l'eau commun, aux autres Zwangote. C'est le boko na Motema, au Saïno Simbanga. Nzambe a visité. Nabondeli. Nzambe ya Abraham, ya Isaac et puis ya Israël. Yonde Jésus-Christ de Nazareth, au Nazo Salem. Peu yonde papa nangai. Au Tindingai Pambate, pour na bana base solution. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction ya Nzambe elata. Mafuta wana, elata mayoana. Au nom de Jésus, et commis 8 onctions.
Mana et commis maille bénite. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Ce que meli yango, au vivre miracle. Ce que pakoli yango, au vivre miracle. Nzamba visiter yo. Yom to si motema. Nzamba pouvoir na besoin na yo parce que son nom c'est Jéhovah Jireh. A pouvoir na besoin na yo. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Car l'onction brise les joues. Le Saint-Esprit a wendre yo et puis aux la servir na ba Saint Ange Nzambe. Au témoigner le kola baninga na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup l'homme dédié, l'évangéliste Josué Lokamba, téléspectateur, Pambouami, mais moi aussi particulièrement, na Pambouami à travers le sambo très puissante au Outikosta là vraiment. Je y ma part. Alors je sais pas, des salutations et pas bandeko bataillon, ceux qui zali, na lobby ceux qui zali. Bambote ezali ebele, mais natanga nani natika nani. Papa ya bana ebele, ndeko ya bana ebele. Natindeli bino bambote ebele, je vous aime beaucoup. Mais moto alingi na pese mbote komela ngai na numéro na ngai komela nga papa opesa nga mbote. Soko sa l'émission wana ndi na otanga puisque soki na bani kotanga boye mususu na kotika mususu to na bosani lokwa buze ebele papa obwaki kaka oyo tikinga non po bato mususu balingaka te ke ndenge na obwaka pe komona ye voilà c'est ça balinga te mais soki kaka olingi komaka na télévision papa so sa l'émission bwaka kombo na ngai wana na kokoma yango tango na yo sa l'émission prochainement na kosala. Voilà, merci beaucoup. Mais bambote mingi na bino surtout bozali kuna na ba église na biso na bandi minyoso je vous aime beaucoup. Na lingi bino mingi. Voilà, merci. Pour balinga makasi donc oui bien. To kanisaka que ceux qui ont perdre pour na makamanza nzamba loba ceux qui ont perdre ko gagner. Dieu m'a comblé de bien, Dieu m'a comblé de frères et sœurs, de maman et tout. Na pamboli bango bisika bazali. Vraiment. Balingi nga penza balingi. Balingi yo mosala nzambe biso. Na mabe na nga na malamu na nga ba supportanga balingi. Na mona bandeko no surtout baza awa balingi yo mingi biso no surtout lingi yo mingi. Mosala nzambe l'évangéliste je suis Lokamba ma papa moko bien nde na lobara. Donc il est vraiment na ebité na okumisa na nga été mais na lobikaka papa moko bien. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui très chers téléspectateurs internautes. C'était un grand et un super plaisir pour moi, votre humble servante Dorcas La Caféenne, de vous présenter cette dite émission La Caféenne reçoit. Merci beaucoup à celui que j'appelle le pasteur Fredin Tsoki ainsi que Joyce Kingono qui était comme ça derrière toutes les deux caméras pour assumer la beste réalisation de cette émission La Caféenne reçoit. Je vous retrouve dans le prochain numéro pour continuer cette fois-ci na l'évangéliste je suis Lokamba vinae ya Kinshasa et banda kindengeni na tekaka à suivre tokolanda yango na numéro oyo ezokoya. Merci beaucoup, gros bisous à toi maman Marie-Louise Massamakanzu ya Massa, gros bisous à toi ma maman chérie, maman Rachel Loutete depuis Londres ainsi que Mobali nae papa Micho Kabangu Yann Loutete moi na poto na peso ba bisous belé Dorcas Loutete des gros bisous et toi je dis toujours si le monde était à refaire mais je choisirais toujours d'être la meilleure femme pour toi. Chaque Oneli, de gros bisous. On se retrouve très prochainement. Voilà. Wafako mulopwe, wafako mulunda. Kabaki bawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo bafwindi bakuyuke wile zawa moto sengayo Senga mukwashi senga yo senga mukwashi
chisenga yo